Salutations à tous nos abonnés de Congo Température TV. Bienvenue dans Variété Plus Plus, une émission qui vous amène les informations sur source. Donc, nous sommes ici à Kasangoulou dans une site touristique au nom des Galeries d'Ingosi, à qui je reçois pour vous Monsieur Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre, à qui nous allons échanger avec lui. Il va nous parler de ce qu'il est, de ce qu'il fait, autrement appelé Maître Avatar, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour Maître. Bonjour ma sœur, bonjour aussi Nabalandinho, merci pour l'invitation. Merci mingi pour nous répondre à l'invitation na biso. Ezwa pe mwangonga ebele tozolanda pe na ba chaîne de télévision, tozomona ozobeta lisolo mingi ya makambo spirituel et tout, ba misusu tozokanisa ke oza pasteur, misusu moto akisi, mais parle-nous un peu de vous, oza nani. Pona nini pe kombo wana ya Maître Avatar. Merci beaucoup. Premièrement, nalizali mutu ordinaire yo azwaki grâce moko c'est extraordinaire. Premièrement, ceux qui nalobi na beta les solo nanga na li botami na famille moko couple divorcé mende tango yo mama na ngai ya mboti yaya na nga balobaki na ye nkeno moye azwa lisusu zemi eza te. Alors tango kuta na papa alobaki na papa keno ngai balobi keno déjà nakomi stérile moye na bota tout ce quoi les alate par miracle isaki keno maman nanga azwaki zemi. Tango azwi zemi na les 6 mois na botami. Tango na botami na nini clinique universitaire wana. Tango na botami esala keno na kufa kisusu. Tango ba lingi e bembe na ngai na dra bébé akufi pona ba kene nango na moka. Doreter moko ayaki wana sengi bembe komba doreter ana izaki doreter o manga zui alors bembe na ngai kotaki na ngona biro na sima nango balobi ke non na lamukaki sima nango na âge ya 5 ans nazaki capable ya koyoka ninyo ba soso bazoloba ba fourmi ba les papillons, ba les mbois, na banaki ko aller mona même ba ange na ba démon. Alors toujours comme dans famille africaine, moi na nyoso ya azali na ba don parapsychologique ba traitaka toujours na ndoki. Alors même ba grande sœur nanga na ba aîné nanga na alors ba les parents nanga ba komaki ko aller du tenanga. Alors maman nanga comme quoi ali duka côté donc côté nini bako esi impliqué ye phénomène o ezali nini mwana solo la na basoso toki adobi que non soso yo azali na ninyo yo sende na li peka toki bali tomboli soso di peka ba kuti pe sende toki balobi que non ntoso ndobi ki bialare keno abwaki ki maki sima ya nzete soki pe baliki pe na sima nzete pe bo kuti yango soki mama lingi abima nalobi na mama journée no kozala bwe ma mère akondima moni yango ebana ikwale lekelaye. Alors kwale tambola na ngai na ba église ba tomba ke na yabe moko yabe Robert wana moto akoko ko ale c'est qui famille lobi non mono azali na badon na ye bo ale tambusa yete in sali ke na âge ya 9 ans l'âge à 9 ans comme nazaki pe mwana moko pe nini parti mwa mingi babane wale beta nga pe mwa mingi na bale parents maman parce que papa nanga na mona il alors te mende ya nzali en vie mende ya supportable classe nanga siko des fois alors aller na kanda na compte ya papa na moni basi ndenge bozaka des fois bane kwa le betanga makati ntoki ya beti ngai na tuniye mama
batu ba ndobi na ngai ndenge obeta beta ngai nteke ozaka mama na nga to alors te ndobi te limbisanga na le beta ko pona kanda ya papa na yo ndenge ya kenda. Alors na lezaki mwana moko kolaki na mwa ba ble ya li si rebelle. Un jour na ke na grotte ya Marie na le ndobi na mama Marie kaka tati wana kena Mama Marie nalingi moto abetanga susu te. Na le nzongi na ndako. Nga chaque jour babane wale mbetanga. E komaki tsoki kaka moto abeti nga mbata na 17h sengeli ya koya. Alors e banaki kwa le lekela bato. Donc tsoki obeti nga sengeli yo moko koya. Na ja 11 ans comme na komaki moi le boulot turbulent. Alors bali tenda kinga na petit séminaire na Kinzambi na Bandundu. Tango na komi kuna na lenkei koiba manga ya ba sango na jardin. Tango na kena ndiba manga na moni mutu moko abimelinga mutu ana zaki forme on dirait ya cheval mais couleur na ya zaki couleur on dirait ya kake. Tango na bangi na kena kima pelouse bende ngai comme ema na koi na se tango na koi moto ana ndobi na ngai keno kombo na ye Raphaël na bangate ko bimilaka ngai na forme ya papillon na pigeon na le même ka Bible Dieu ya ko tangisa ngai ba les secrets ya makambo nzambe chaque 15 heures na bande ko ya azali ko tangisanga en géologie azali ko tangisanga ba secret bela na tir ba exorcisme ba enseignement ebele même oyo moto akoki ko imaginer alors te et comme ça ngai très intelligent même na classe qui na beteli ba camarade na ngai ba secret na les tir na basango babandai ko ale kamo. Alors, comme qui même quoi, ça là-bas, délivrance, âge, déjà, tango na, comme na 18 ans, na, tilisi mani, ni, alors était, na l'ingénieur banda université, na banda qui m'a allé, boulot basi, parce que na qui chasse tête, na 6e année. Tango na 6 université, na bani m'a allé, boulot basi, miso ya molimo kangamaki, anjo ya bandaki kwa le bimelanga wana abandaki susu kwa le bimate spirituellement na comme faible et arrivé que non comme na be bon toki kwa le bimelanga te alors de sikoyo na le sala nini chemin nanga na lezui première fiancée ya vinanga première fiancée wana ndobi na ngai keno ndengo zali komona ngawa nazaka ndoki kutu nasangana na mutu moko ya famille na yo to ali kanga yo na nzete alors nazaki dessus na bi bon comme boye na le zongela makambo na ngai ya couvent nazongela makambo ya couvent na le kei na monastère pona na koma sango kuna la baneko alisala mingi ba méditation mende tusi moko nazaki nango zaki nini anjo ya bandaki kwa libimelanga wana a zonga un jour na butu na moni bimelinga ya li simbi pancarte moko ba komi connais-toi toi-même tu connaîtras l'univers et les biens na bi bon comme ya bandaki kwa libimelanga na Bible sengeli na Dieu kola kabal juif. Donc magie ya ba juif, secret ya ba juif. Bo ale koko ya ba juif. Na yekoli kabal juif. Si ma yaku yekola kabal juif na ba méditation miso molimo na ngai mfunga makina koma ki wale bima na nsoto. Alors nyoso yo nazalaki nango besoin na bandaki wale réaliser. Kokuna na couvent etisi taki jalousie. Alors il savait que non na rataka poison. Tango yo na rataka poison na longwe catholique romain, tango na longwe catholique romain.
Alors avec moi bengisingai nazala conseiller na ye bon si malango vocation sur alors zaki ngaite na le nsengi kenona longwananga yangwana ndalo na le longwaki na sala ONG moko bi tsali soki mutozali na problème yole ke odukanganga pasteur prophète koma yo moko o koki ko utiliser banini pouvoir oyo nzamba tsana katina yo pe na Bible asili ko expliquer biso historique na ye depuis bon mois na ye botaten en résumé mais aya ki possibilité wana tanga kokana papa na bako pourquoi kombo wana ya maître logiquement parlant elle a ici seulement messager des esprits. Donc il y a les alliés messagers, il y a c'est prêt. D'abord deuxième partie à signification un avatar aussi les alliés mutuoyo azali kwa les sale fort ya ko équilibrer 4 éléments na katina. Mais rôle ya ba 4 éléments wana zanini ba 4 éléments wana pe ezali nini. To les alliés na parce que mutundenge ofani wana ozali na mai na nzoto na yo parce que soki oleli eza na mai ya miso soki toki ezali na mai oyo bimaka moto ayiriri na katu wana ezali na mai moto azali na moto parce que matière fécale na biso bimisaka milinga il n'y a jamais de les fumer sans leur fait moto to azali na nini malembele parce que comment mi que notre tie poussière tu retourneras à la poussière. Mutua zali na muale pepe parce que nyoso nazoloba ezali combinaison ya mo pepe classé na dans l'air mon abisso pour ne salaka ba mona ba voyelle na langue na alors conversation mais de chaque élément wanoyo ezali na nchota mutu ezali lié na monde moko spirituel ezali lié pe lisusu na ba événement moko ni précis spirituel par exemple mayo ezali na nchoto na nzoto na yo ezali na rôle ya ko équilibrer ya ko aller gérer nyoso entali amour infection na santé sentiment ezali na problème yangwana ba grand leur maître comme ba Jésus na ba Eli souvent ki bangi ba bikisa mutu babandaki mingi kwa le salela mai tena misu na ye simangwa tsema bela tinzie kende sukola mai Élysée abikisi roi na mai dobi na roi alors dina na mai 7 fois roi dini na mai ya biki pona nini ba kamba na ba mai misusu e bikisa bato parce que mai mutu ejeraka santé bolingo sentiment na kati ya mutu mai wana na kati ya mutu ezali géré na ange Gabriel nazo comprendre ndenge ozali kokita mais ngande la ngina yeba parce que ndenge epesi biso explication ya comment na posi question ezali ya koyeba signification comment na yo lobi maître avatar ezali lokola pour arriver pona naloba pona ni avatar pona nini to ezali ba avatar pona to équilibré ba 4 éléments na mais esingeli na nous koyeba 4 éléments ngo e joua rôle nini e kabona ndenge nini pona na ndoba na bino ezali pona ko équilibrer 4 éléments pona ceux qui na répondre 4 keno ezali pona ko équilibrer 4 éléments donc tu ba ko nzwango likolo ça pour comprendre que na likambo lobi na biso en tant que maître avatar il koloba ke ozali wana pona ko gérer ba esprit donc ozali wana ozali lokola messager ba esprit yo wana comment on place nzambe te wana mais nzamba za wapi nzamba za na kati nzoto na biso nzamba azali molimo na biso ba enseignement na ngezali na nini base nini moto ala musa nzambo alala na kati na livre à Genèse la Bible dit nzamba zui pema na ye akotisi na kati ya moto pema na hébreu babenga kango ruach nefesh neshama et la kisi divinité kibo nzambe c'est-à-dire nzambe ya kata kiye afandisi yango na kasa kasa moto donc enseignement nanga ezali pona moto a découvrir que bonzambo ezali na kati na ye
Bible lobby, Jésus même lobby que non, savez-vous pas que vous êtes des dieux? Toi les alliés temple à Nzambe. Donc temple à Nzambe, les alliés aussi déjà personnalité à Nzambe. Mais comment devenir cet temple de Dieu? Il y a des problèmes. En tout cas, il fallait micro les amis, balé pour tous avoir temps vraiment à solo la yo lobby ngala lobby pour kambozo la nga ebele au beteli biso du solo ya koloba que zali messager d'esprit au beteli biso du solo pour la koloba que il faut qu'on maîtriser ba esprit et tout. Oui, au beteli biso du solo qu'il faut qu'on maîtriser ba esprit. Mito lo baboye par rapport ya ndenge opesi likambo ya spirituel. Est-ce que mutu nyonso nde azana vocation yako yoka banyama yako solo la baange yako maîtriser ba esprit nyonso wana to ezali na batu oyo baza particulier na makambo wana. Question tuni ezali on dirait biso nyonso tozali na manzaka. Mais question il faut vivre les élèves c'est que mutu nyonso ezali na capacité ya komi kwanza. Bana na ye limbota na ye moko bazali ko échouer, bazali ko aller souffrir, bazali ko aller luka banganga, bazali ko aller simba ba kisi parce que bazangi boyebi wana ezali mathématique te. To aller créer na livre ya Daniel 1 atali Meshak atali Abednego atali Daniel alobi amoni na kati ya Daniel na batwana bazaki na nzambe moko oyo amatisaki bango mayele 10 fois supérieur que ba magicien. Donc mwana nzambe nyonso esengeli ali azala 10 fois supérieur que bandoki esengeli oyeba nyonso oyo bato aloge bayebi mais nde bango sikoyo bayeba te oyo yo yebi nzambe biso toyebaki kaka na plabo et na largeur esengeli toyeba nzambe en profondeur et en terre. Par là alors aller comme sikoyo banini roi na ba prince oyo nzambe azaka na besoin to aller zala pona to aller commander monde ya ba esprit. Voilà to kende na makamu utako d'accord wana sele ngana na bombo iboy undi ngana ebima eke sele pa opération et ça le marande gagné. Premièrement esengeli koyeba ke non moto nzamba sala ye neti litungulu omoni litungulu soki ofungoli lekasa litungulu oyo ezaka poso wana okomona nini poso mususu pembe ofungoli poso pembe okomona tutu nini poso mususu nzambe ya sala mutu na forme wana mutu azali na 8 corps mais 8 corps wana corps moko corps ezali dede nyonso yo tokanisaka eza pe monde ezali réel Jésus le dit soki otali mosa bato kanisa mabe osali pe lisumu wana na ye soki otali eloko moto na makanisi oyiba ezali oyibi te ezali compte kaka comme meme mabe wana parce que mental na biso pe ezali pe monde. Alors tozali na mental tozali na causal bouddhique atomique na christique. Christ ezali pe kasi yango na ezali ko arriver christique pe ezali pe monde tout wana ezali ba monde na ba corps mais sikoyo biso nyonso ndeko ya fandi na 16 mondes différents mais c'est le monde ezali conscient ezali ko aller raisonner ne bien ezali kaka nini monde yo physique soki ndoki alingi asalo mabe akoya jamais akangi yo singa na maboko ntubi yo mbeli akoluka adresse na yo na moko ya ba monde spirituel parce que nyonso pona esalema na monde oyo to alizali ko alimona esalemaka nano na monde oyo tozali komona te babengaka yango banini monde parallèle soki monde wana bakabeli yo secret monde physique pe bakabeli yo secret soki na moko ya bamonde balekangi yo na monde physique pe okovivre baréalité nango mpona nini molimo ya mutu nyonso ebimaka na butu soki alali mende tomi yebaka te parce que soki mutu alali molimo ne ebimaka
ce qui est bimi ele canal tinel moko babenga kango monde onérique elakisi monde ya bandoto déjà olota na kati ya ndoto oyebi ke ozali na ndoto soki oloti na kati ya ndoto oyebi ke ozali na ndoto c'est-à-dire nini conscience na yo elingi elamuka mpona se rendre compte te ya bamondo oyo ozali kota alors ale bima ya bana nzambe mingi ezaka consciemment dès qu'abimi alors ça c'est quoi les pumbwa accueillir pas un pasteur passer avec yango c'est le rien conscient ezala bana nzambe ezala basata ba on est vana oui na parce que question na ngai ezali soki ndoki azali na capacité ya kobima nanyo yo ansalaki monzo yo kote bango ba vivaka na monza kindoki tango yo la Bible dit nzambe a créé nyonso Satan a créé ndo côté soki ndoki koki abimi akeli na monde na bango bandoki ndeko na biso Paul andobi keno ayebi mutu moko abimaki na nzoto na ye akendaki na 3e ciel parce que ba monde angélique ezali 12 alors nena le Bible parti nyonso yo balobaka c'est taz ezali sorti accord nzambe azali na bureau te ke yo beti porte au moni nzambe a fandaka na monde spirituel fandisa ba ange na ye na monde spirituel mutu azali physique azali pe c'est prêt donc voulez ou pas biso yo soto ale bimaka na nzoto façon moko consciemment siko ngai na ba enseignement na laksaka batu comment koki kwa le bimaka na nzoto consciemment ndoki abimi yo pe obimi okangi mais soki obote wana zali makambo ya magie mais donc c'est comme si ozali mwasi mais boyi bali bengo mwasi même ata boyi bali bengo mwasi mais yo moko se rendre compte que non ozali différent na ba mi ale bali même na bato yo bali boyaka que non mwana nzamba koki kwali bimate mais pona nini tango yo boali sambelaka boali kangaka misu parce que misu dès que okangi et fungolaka porte molimo na biso e kota na monde mental 4e dimension monde mental wana comme toi les ali na comme les sciences moyen to yeba makambo elekaka wana ezakate beko bibando kinyo sa vina nga na antake bango nzambe dossier yo ebonga déjà na monde mental kaka na maloba na yo wana na misundenge kangi o voyager na 4e dimension ozali kwa le bongisa banini domaine ya vie na yo mende ozali kwa le bunda façon moko aveugle ezali siko risque siko ndengo expliquer biso lobi ke bato bazomona ngo magie yo moko o reconnaîtra ki awa ke yo moko kenda ki pe o luka ba enseignement na ndenge ya magie c'est normal que tant kaba juif wana pona koyeba kasi pona koyeba magie na bango c'est normal que tant koya kobetela mutu lisolo ya ba voyage astral ebima pe magie c'est quoi là il fallait ce qu'on aller poser nga kaba juif eza nini magie la kisi nini parce que nyoso yo tokansaka ezalaka bongo ezalaka nango bongo te nyoso yo tokansaka ezalaka bongo te ezalaka bongo siko question ezali nini magie elaksi seulement sagesse magie elaksi seulement mayele na le Bible balobi 3 rois mages bakei kwa lingi tala bébé Jésus basikeli epenini ma bonza roi leur mage na lingala babengi bango banani nganga mayele mais namoni magie côté balobi te ke lakisi satanique magie ya nzambe zali nini na lingi koloba kabali juive za nini esengeli toyeba bible to ali tangaka ezali na bokoko ya ba juive kabali juive lakisi ni ezali bokoko ya ba juif yo fandisa ba secret ya Bible
kabale ezali connaissance secret oyo Nzambe asololaka na Moïse, parce que Moïse azwa dès leur version ya ba enseignement yo ataka ngo par écrit na enseignement oral oyo Nzambe alobango na ba Moïse enseignement oral oyo Jésus abimisi elina Moïse simanango andobi na ba disciple ne Pierre Jacques Jean bo ale betango di solote parce que ezali secret yango nde kabal makambo Nzambe ezalaka na ba secret nango ngai nazala dessus un jour pasteur moko azali alors ekoloba na bengani molimo nyonso ya monde kabbalistique sata yebi pas même que no monde moko ezalaka comme nango kabbalistique ndeko nanga pasteur prophète beta na Google kaka keno kabal juive okomona côté moko te balobi ke ninyo satan. Tu comprends bien yo mingi ozo sale la Bible so qui te comprend bien est-ce que ozo sale la Bible yo na chrétien mais chrétien ils allaient na bien leur sorte comme il y a les allaient na bien leur sorte il y a ba TV noir et blanc oh to aller banaka ko aller tiango ba chasser pour ne comme couleur plus TV à plasma bale chrétien bazwa Nzambe comme Nzambe sengeli azala fixe obeteli biso lisolo ya koloba ke okendaka epa basango ndeti okokoma abe biso pe toyoka ke basango pe bazalaka na bakisi eza kuna te nde moto okendaka kozwa bakisi okoki mpe okomi sango nani ozali na yo na pouvoir te parce que bale tangisi yo kaka théologie na philosophie yo mpe okoki okei na faculté catholique au fait Minerval oyekoli philosophie wale kei oyekoli pe ninyo théo doji mende à la prochaine tokozwa temps ya kobeta masolo na mettre avatar to eba en dehors ya musala oya sala ka eskaza na musala mususu oya sala ka quelles sont les études faites et notre qui par rapport ya ba intérêt je pense qu'on s'est préparé pour na yango l'intérêt ya ba voyage astral donc merci beaucoup Monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a Congo Température.